Mbote, Grace Light, cosmétique. Je suis votre coach Cornelia Luntadi, la moisi à tata. Sans oublier ma mère chérie, moi na ici. Voilà. Awa, toyeli bino kit moko. Et là, vous ça 3, 4. Comment on a comme un kit? Et ça kit visage. Azana gel douche na ye, exfoliant. Azana mafuta ne wa mulai oyo. Azana savon, pe azana sérum éclaircissant. Ezana batu mususu alobi non mama, ngala lingeka na moko ya katolika. Na linka anazwa mafuta na ye oya kokenene longi tina bakingo yaka. Je lève ma main droite. O nzamba pesinga pema. Na kokosa likambo te nkola zo monanga. Na sali deuxième semaine ya ko utiliser yi. Mais ezana éclat pe teinture ya kitoko. Mais nazo beta sete. Akoki kokoma teint métis. Soki to booster ye. Ça veut dire on a sérum moko c'est un conseil. Mais soko booster yete naturellement ndenga aza teint métis te. Azali caramel na teint clair. Milolo na ba teint clair na ba teint caramel. O balinga buzoberite. Ebi na ngoma moko ngana okokala ngate na zwa ona simboyo. Na luka ka eloko moko mena nzoto nde il faut luka ka eloko nzoto. Soko lingo kene na nzoto o umena na ote. Parce que yé aza 3 visages. Moni mafuta na mse longi. 3 na ye et demi mtadindi na kati yao. Mais prix na ye kitoko. Donc kombo na ye aza mwana tsuka. Soko lingo obtenir meilleure teinture. Kene na exfoliation. Gel douche na ye ana mabanga na kati et puis oye na ye mona mama laisse tomber. Teinture oyo lingi na yote onga na lingi na lokwa ba irene wana te botonga biso na ma irene lokwa ye ma Cornelia wana na boyi na lingi na ngate nga linga na lokwa ba mabe ya Zakari bo monati ba sero to respecter o na lingi na ngate na lingi na kana sala boy likambo te to boyi te mutu na guna ye ba oyo ezali choco frappant teint clair menga na sali la teint métis na telemisa ki gam na nga banda na zaki na Luanda na kekaka na ye na zongi pendenge na za na so sabino na tombe liboko na nga droite Dieu m'est témoin na zo simbelo kote pona tala ya za ndenge nini mais même na ndaku ba bi na mama akitoko au peso pe temo akitoko siko yo za no mwindu wana chocolat au sala me lo kote o kenaye o za teint clair o liyo kenena teint clair sans tache conseil nango eza na temps so composer conseil nango eza nini soki olingi okene na ye akoma teint métis yo il faut solola na kokamata loko ba sérum ya makasi na bino kamata sérum oyo jubukisa mais soko olingi teinture makasi te olingi caramel teint clair ya ko jubukisa eloko te tozana biloko aboye mibale na Grace Light nazoyela bino moko mibale tozana ngo na Grace Light. Moussous on a comme on a petit mais costaud. Petit mais costaud ça veut dire azana e neti omoni neti mais comme ok lengi. Yé comme on a mwana ntsuka. Soko lingi kit na e azali ye exfoliation na e savon na sérum éclaircissant. Mais kai moi mobimba omona makambo sala na nzoto na yo. Pourquoi l'exfoliation? Tozali lelo na cosmétique ya kalate. Oye kamati kaka komo na ye kingandi tongo pokwa non ozo yebelo ozo sala te exfoliation yebe importance te gommage yebe importance na ote sorry masque yebe importance te lelo lisusu te to lingi ko sakana na ba poso te bana ba ya Grace Light bana nyonso ba utiliser ba produit na biso to lingi ko sakana lisusu na ba poso te mwana ntsuka aye. Exfoliation eza nini na ene na lingala. Eza lokola na sombi bite kuteko na Château Rouge. Mamba bite kuteko na singama. Wana munoko wa mboka nanga. Asingama kibeni. Pona lembisa ye na kosomba bicarbonate na keina ba aubergine na kena biloko ekosala ke na lembisa yango evuvama. Donc ezo pena
kimia elembama. Donc lembama eza douceur. Bolimbisanga po eza munoko mboko na nga fono honorer yango. Yango to bengaka exfoliation. Bato bazotela te mama na sisi gam mobimba nazoyeba te na longwana na kepa kingandi bote na longwana na kepa Yasmini bote na longwana na kepa Irene bote na longwana na kepa kingandi bote mezo simba te do ba bote ya batu ana problème te c'est toi pona yo eza exfolié eza gomete nzoto na biso ezalaka na bisalela na yango soki couche noire et telemelio il faut au déposer yango parce que produit est le cas. Ce qui couche noir wana elongwete o ezu ba pollution, ezu ba mbata, elongwete yaya. Obanotela carré ndam. Ezalaka na faute à produit te. Yango senga biso exfoliation. Contactez-moi, retourne chez moi. Si vous avez un problème à peau, nazana ba stratégie, nazana ba technique, o nazui na ba formation, na oyebi so que non, il faut qu'il y ait un acide glycolique. Il faut qu'il y ait un loko boy. Mais tant que vous avez un kimi, le bagi n'a acide glycolique. Maman, tozana babiloko oye ko sala ke o récupérer pe o bon sa poso na yo. Vidéo nanga oyezo ko tapa Irene Masiano qui n'a pesi bino mbote ba mama nyonso tu ya Irene TV. Makamuto lobaka ezalaka lokuta te pona na place ko lokotela yango te. Zonga nimbangu na 0049 176 21 99 49 42 à la fin na Grace Light et cosmétique. Wapi pa ina ko expliquer yo pe na ko répondre cosmétique. Wapi pa ina ko expliquer yo pe na ko répondre ba question na yo. Numéro na ngai wana ezali na WhatsApp, ezana normal. Na lingi bino mingi exfoliation eza important yango to sangisi mwana nsuka na exfoliation. Oko kuta gel douche oyo ezana ba gomba ba kayu na kati. Tomanika kibeni. O niki tina kingo, tina maboko na yo, o vandi na yo quelques minutes. Tango sokoli, o ye na ye. Savon na ye, so lingi kit na ye, aza savon, aza exfoliation oyo, aza na mafuta na ye oyo, pe aza na sérum éclaircissante. Rendez-vous dans un mois. 3 semaines.